qui ont déjà dans témoignage que le menteur n'hériteront pas les royaumes de cieux. Tout le monde qui bateau babora bamunda, bateau ba changer ba nationalité. Donc nyonso wana tout le monde qui bateau ba passeport na ninga ki moyibi ya mafia, tout le monde yango bene meza péché za makambo ekangaka eko kanga yo lobi. Ozo zango boyi kaka eleka nango non. Zoa problème na mutambo ki nzamba okotelo mais so zi problème na nzambe. Bien aimé. Je voulais natika yango na YouTube. Nasa la vidéo oyo. Per réponse oyo ko uta na ministre de justice. Mais bien aimé, nako zonga, nako yebisa bino ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. Tika ete nzambe apambola moko na bino. C'est avec beaucoup de peine de prendre cette décision. Ça fait presque plus de 4 ou 5 mois depuis que nazo ko bonde la na sujet nango. Mais na yebi que Nzambe akotika nga jamais. Pe ko servir leçon pour na mutu mususu. C'est ça la Bible nous dit. Que pourquoi ça m'a mais à quoi sert bon de gagner toute la richesse du monde et perdre ton âme à l'éternité. Mais bien aimé, ceux qui n'ont gardé nationalité oyo. Et pourtant amoko na yebi que fondation nango ezali lokuta. Vous pensez que combien de fois on a copié ça message et enseignement? C'est là où l'apôtre Paul a dit que après avoir enseigné aux autres, mais bien aimé, c'est ça. C'est ça, mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous demande. Il faut que Yomoko Osalana nous exemple. Obéir d'abord à la loi divine. C'est par là qu'un Nzambe a commandé qu'effectivement, Amen. Nakozonga, penakoyeb sabino, réponse écoute à la ministre de la Justice. Mais le vrai ministre de la Justice, c'est lui-même le Seigneur, le roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth. Oy akouf la biso na la croix. C'est lui, le vrai ministre de la Justice. Il m'a demandé de faire ça, et je vais faire ça. Je sais qu'il m'a gardé quelque chose. Na exemple, la surprise oy Abraham, azwaki. Tango ayebisaki bana Israël ke bok bima na Égypte bokende ayebisaki bango te eloko ni ezozela bango. Mais décision nyonso me bien aimé et yaka pe de fois na mbonge na mupepe mais ali po kondima na biso ekola Nzambe amema na dimension mususu. Soki ozoleka na ba épreuve te moye okele na dimension mususu ezate. Amen. Nakanisi. Et je suis sûr et certain, Dieu qui m'a inspiré que Nachali Kambo na YouTube et que l'Inde s'appelle de Komongo Kuna. Oyo tozali mokili oyo eza passagère mais bien aimé. To bongisa la vie na biso pour l'éternité là on part. Tout naka molimo mo santo nini oyo et que jenenga na dernier jour pona kota na gloire na yo. Mais bien aimé, Psaume chapitre 90, le verset 10, ça le dit que espoir ya ko vivre na mutu eza 70 ans. Soki na puissance oyo eleki puissance naturelle akokeni na 80 ans. Tala ba difficulté tozo traverser nango tozo ko lemba déjà mokili justement na 80 ans ou 70 ans. Bongo esika to okende éternité mes bien-aimés. Sacrifier oyo zanango pour que okota na éternité. Mais avant osala kolo ya kosala offrande moko pena ba prière ya kosenga bolimbisi. Yango na lobi me bien aimé na ye ko condamner mutu te, mutu na mutu ayebi lolenge nini azulaki nationalité na ye. Mais message wana na senge pa ya Nzambe Nzambe aloba na ke oui effectivement ça message oyo nkolo alakisi. Et le même message ezali ko bima pe na basali ya Nzambe moi mingi. Moi personnellement j'ai eu le temps. Na bondeli na ye komona et que na zone nationalité mais nationalité nanga ezana batu mususu bazwango par exemple po abota mwana azwi nationalité sima mwana mususu abwaka ngunda. Mais ngai ngunda nanga me bien aimé zalaki tellement ya lokuta.
Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bana ki ngosala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikalindam. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelati. C'est difficile, il y a aussi la moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste. Avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou ils a plus 243 89 72 32 229. Zamba pa mola bato nyoso yo ba ko assister biso. Merci. Shalom peuple de Dieu et merci Nabana Nzambe Nyonso. Et grand merci surtout pour votre fidélité à travers cette chaîne EHP Média, car c'est l'ensemble des sons et Zalibota Bananzambe, Nzamba Pambolayo, et bienvenue dans votre mission Parlement Céleste. Awesika Lola et Lobaka, Awesika Lola et Anolagabiso, ce qui est profond et caché, et la seule moyen de reconnaître la chose spirituelle est dans la Jérémie 33.3, invoque l'Éternel. Et la Bible dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse aux vies, disponibilité, Yakolamuka, Péakolala, Péakosala, Ozo Salamo, et Seigneur, vous remercier, Seigneur. Pourquoi? Parce que Belé, Tozalaki Nabango, Tolalaki Nabango, Tolaki Nabango, Tomelaki Nabango, mais Bakomi Nangonga Oloté. Alors, c'est toujours vivre par la grâce. Or, la grâce, Tobenyango, Ngolu, François Balobi, comme définition, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire, en réalité, Nanayo, Toré, Kolamukate, Toré, Kola grâce au thé, mais Nabolimonaye, n'a pessibiso faveur Oyo. Parce que Bélé Bakoufi, Toleki, on est de côté. Voilà pourquoi, Soki Moutoua, pour remercier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez vraiment, Malam Mingi, Olamuki, si la reconnaissance, au Seigneur, merci, Nenga Konte, au parmi vivant, ça sera une très belle chose. Vraiment, Koloa Pambolayo, c'est votre belle émission et je suis toujours là, votre humble serviteur, Brice Papa Sympa. Contactez l'homme de Dieu, Papa Rangongo. Avant un message, Moko, Azopé, ça avant tout l'examen, comme d'habitude, tout prier le Seigneur, le Kola Koutim, comme maté, lorsque Narobaki, toujours là, il aura par la grâce, pour Nangoulou, alors, tout. Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité. Kembope Massan, Juliez, on n'est pas inayo. Nous allons sinagnon, sort au tiki moment oyo, namaboko nayo. Bisotoli moyonde ozala. Enseignez peuple nayo, car tu as dit moi-même j'enseignerai mon peuple. De Tolobi Bongo, merci Seigneur Jésus-Christ. Nzambapa Molayo, la libiso malaliboso sur cette chaîne, s'abonner, ou cliquer au tché mon colotte, pose la notification, il y a un message nyonso, Bassara Nzambe, la chaîne Oyo et HP Média. Merci également à ma maman Nyonso, puis ma papa Nyonso, mes sœurs, mes frères. En tout cas, merci pour votre soutien. Tolini Bino, Mingi, Boza, vraiment, on a quatre motema. Nzamba Pambola Bino, Nzamba Pambola Pi, ma maman, va me faire pour soutenir, orphelin. Pourquoi pas mes frères, papa Nangaï, vraiment bénédiction et de la partage Nabino, na Kombo na Yesu. Et je ne peux pas passer ce message sans toutefois remercier derrière la caméra et monsieur Dédé Mungu.
Dédé Myungu, Aigle du Kawele. Merci pour notre image Kitoko et merci toujours mon frère. Et c'est ça aussi l'amour Christ a fait dans la pour que oui, c'est notre frère depuis Irlande, le frère Aaron Gongo. Alors, un message moko à vous transmettre dans l'extérieur. Message wana ezali pona batu oyo babwaka bangunda. Bato ba changer ba nationalité. Bato bazo ba passeport ba mboka ba paya. Laissez-moi vous choquer un peu. La Bible nous dit le menteur mériteront point le royaume de cieux. Muto no soko sara bokonza likolo za kokanga pona ye. Et Tolanda notre frère et bon moto zonga simalo. Na channel message na zongi na régie de 2000 et le Kawele. Passez biso message oyo. Donc suivez ces messages. Shalom mes bien-aimés. Na ye lisusu liboso ya présence na bino. Pona ya ko yebisa ndeko moko azoko tala ngai. Ngai komo na nga frère Aaron Gongo. Na chaîne à YouTube MMBTV. Mela Mayabo Moi TV. Na kozala mukuse pe direct na message na ngai. La Bible a le bien que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tangu nzambe apesaka mibeko to alobelaka sima ya basaleli na ye na niveau ya ba YouTube, na niveau ya ba vidéo. YouTube bien sûr, ba message oyo yo moko nkolo a convaincre yo que oyo effectivement aza mosaleli ya nzambe. Et kozala malamu personnellement ya ko kendaka suna mabolongo soki eloko moko kati ya message wana touché yo oike na mabolongo osenge pa ya nzambe a révélé yo soki oyo oyoki eke etouché yo lolenge nini okoki ko mettre ngo en application parce que nkolo alobi na biso que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les lobe bien de mes ana bato ebele o bazoko tambola na lolenge ya malamu te. Kasi bazoko multiplier kopesa ba don na ba sacrifice selon bango na ba offrande que en faisant comme ça et ko couvrir lisumu na ye. Mais bien aimé c'est archi faux. L'obéissance ya ba loi principe ya Bible yango nde moto ezali ko compter. Yango na soki ozoko pesa sacrifice, ozali ko sala ba offrande. Ozali ko pesa ba don na ba orphelinat, voire même ko latsa ba veuve. Soki ozoko tosa mobeko ya nzambe te, nyonso wana ekokende na mai. On nazo lobela l'obéissance. Il y a quelque temps, mes bien-aimés, ezali na serviteur moko Aston Mbaya. C'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Et Dieu lui a utilisé pour nous contribuer mingi na progrès nanga spirituel. Une fois, à petit témoignage, à l'objet que akena lola amoni mutu moko azoko kende. Mais tango akomi na pembeni ya trône ya nzambe bakale. Sikoyo atuni Seigneur alobi na ke pona nini mutu wana amatite. Alobi na ke mutu oyo a changeaki nationalité na ye. Nzambe asalaki ye pe atindie na ekolo mususu, mais ye azui nationalité ne a changé a komi canadienne. Mais bien aimé, message wana esala ngai pasi pe touchaki ngai. Quelque temps après na bondeli, molimo mosanto a sosolisa ngai, pe molimo aye koyebisa nga ke oui c'est vraiment vrai. Biso nyonso oyo tokenda na bamboka mipaya, to changer ba nationalité d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas moi de condamner. Parce que moi-même aussi, comme je suis ici, je vous parle, na changé nationalité nangai na koma irlandais. Mais bien aimé, message wana tangu eye molimo asosoli singa
que yope oza parmi de tout ce que tu es en train de faire, ce qui ozui actionné. C'est risquant, mukolo yango ozanga, kokota na nkembo ya nzambe. Na benga prophète na tuna inga alebi, prophète sikotoko sala nini? Prophète aloba nanga ke ezali na deux possibilités. Soit ya kozongisa nationalité wana, soko moni ke eza na ben inconvénient oyo eza tellement sensible. Ezali na processus mususu ya kobondela nkolo, ya kosala offrande moko, pe na ba prière ya kosenga bolimbisi. Yango nalobi me bien aimé na ye ko condamner mutu te, mutu na mutu ayebi lolenge nini azwilaki nationalité na ye. Mais message wana nga na senge pa ya nzambe, nzambe aloba na ke oui effectivement eza message oyo nkolo alakisi ye. Et le même message, ils allaient kobima pe na basali ya nzambe moi mingi. Moi personnellement, j'ai eu le temps. Na bondeli na ye komona e que nazwa nationalité, mais nationalité nanga ezana batu mususu bazwango par exemple po abota mwana, azwi nationalité sima mwana, mususu abwaka ngunda. Mais ngai ngunda nanga me bien aimé ezalaki tellement ya lokuta. Je dis les choses oyo lelo oyo lokuta wana soki na ke er moko ezongelaka ngai pe. Alors j'avais eu la décision, je dis il faut nazongi sa nationalité irlandaise oyo mes bien-aimés. C'était dur de prendre cette décision, mais je dis il faut que je le fasse. Alors nakomaki lettre et pas ya ministre ya justice, nakei epai ya avocat, naye koyebisa ye ke ngai nationalité oyo il faut nazongisa yango. Oh, pona nini? Avocat yebisi nga ke eza kaka na deux raisons oyo bazongisaka nationalité. Première raison, ezali soki oza na criminel eke bakango da bamitifi, ministre ya justice irlandais aza na droit à annuler nationalité na yo. Mais toi, tu es un bon citoyen, tu n'as rien fait. Nalobi non, conscience na yezo loba nanga na zongisa yango. Alobi bon problème ezate. Aye ko pesa nga formulaire oyo. Formulaire babenga yango Declaration of Alienation. Alienation by personal of full age. Donc eza déclaration ya aliénation pona ko renoncer. Alors nasalaki demande oyo depuis le 11 septembre. Excusez. Excusez mes bien-aimés, batterie comme qui moi na C. Il fallait na brancher câble na courant. Voilà, je disais que na sali demande depuis le 11 septembre 2021. Alors avocat abeta qui caché yangoyo et puis azui demande oyo na lettre oyo ngamoko na komaki pona ko expliquer na mwa mukuse raison oyo nga nazo ko renoncer nationalité na ngai. Lettre ngo yango me bien aimé. Nazui na tindi. Tango na tindi, quelques jours après, ministre a répondre ngai. Mais avant na koma kutu na kosala démarche oyo nga moko me bien aimé na luki ba avocat. Na tamboli na ba avocat ebele po basunga balobi ke likambo zo senga wana nanu tomona yango te. Et puis eza na tina moko te. Ozo perdre temps na yo pamba. Bato ebele bazo luka banani ba mikanda ba mindele. Yo ozui privilège na yo. Pourquoi? Nga na lobi te. Nga nkolo alobi na ngafona zongisa nationalité oyo. Alors na yo kozwa avocat moko. Avocat na aye kosenga justement pour na kosala dossier. Po abanda ko traiter dossier aye kosenga ngai 1000 euros. 1000 euros, ça dit presque 1200 dollars comme ça. Justement,
po andima dossier abanda ko traité yango. E nazalaki na mbongo wana te. Nalobi Nzambe yo sunga. Tangu nazongi na bondeli na sali jeune. Nayoki mungongo lobi na que moi-même le Seigneur, je suis un avocat des avocats. Et c'est là où tangu alobi na bongo confiance e kotingaye. Na kesi ko yoko sala procédure oyo na uti ko lakisa bino. Quelque temps après, ministre azong selinga réponse oyo. Alobi nanga que demande na yo to moni yango. Mais avant to examiner demande na yo pour na retrait ya nationalité na yo, il faut ozongi sela biso na nous passeport ya original o ya ba irlandais ozana. Alors mes bien-aimés, na yebite décision nini bakozwa. Soki bako déporter ngai, soki nako tikala awa pona zwa résidence permanent ou temporaire, je ne sais pas. Mais naza na confiance na kati ya mutema na ngai. Loko la Seigneur de Seigneur, Jésus-Christ est le roi des rois, c'est un Dieu qui ne ment jamais. Et que ye mutu atindanga na mboka oyo pona mission moko boye. Et que ye moko alobi na anke na ko salela yo mission wana. Mais ozoko vivre d'une manière ya mbindo liboso na ngai. Zongisa chabo moina yo en règle. Et il m'a dit que c'est lui l'avocat des avocats. Mais bien aimé, nae ko yebisa ndeko moko que j'ai confiance que il me trahira pas. Nada pena confiance que décision e ko wuta e pa ya ministre de justice irlandais e ko zala en conformité na lola. Yangwana lelo o me bien aimé, nazana passeport congolais te. Nazaki obligé na profiter avant na zong sa passeport irlandais, na kene na ambassade ya Londres. Na ke ko sali sa passeport congolais. Na kendaki na ambassade le 15 novembre 2021. Voilà récit. Oyo ngai na ke ko sali c'est la passeport. Na zongi si kombo nanga original oyo babotela ngai. Na date de naissance, na lieu de naissance nanga original. Parce que tout ce que j'avais déclaré, tant on a commémoré wa mes bien-aimés ezalaki ya lokuta. Yangoyo, passeport irlandais. Peut-être azo lobaki azo kosa. Yangoyo mes bien-aimés. Yangoyo passeport irlandais. Lelo oyo, nazo chango na enveloppe enregistrée. Pona zongi sango na ministre ya justice. Na yebi ke Nzambe ya lola. Ako pesa ngai elonga. Parce que atindanga awa pona mission moko bo. Soki mission wana nanu ekokite, mes bien-aimés. Je sais que le Dieu que je prie ako décevoir ngate. Pona ni nazo sala vidéo oyo. Pona yebisa ndeko moko que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Avant Nzambe a élevé yo na niveau moko boye, il faut opesa osala sacrifice moko boye. Et puis makama Nzambe ezalaka lokola mutu liboma. Mutu nyonso akoyoka eloko oyo akomona nga neti na beli liboma. Est-ce que toyebi valeur ya kozala mundele na kati ya mboka ya Europe? Oyo ezoko pesa accès à voyager partout dans le monde. Bamboka mingi kutu eza très nécessaire, eza sans visa. Je peux aller aux États-Unis, Japon, Chine, partout sans visa. Na sombika tike na nga wana na koti na avion na kei. Mais reprendre la nationalité congolaise, ezali partout avant qu'il faut pesa tala ba document belé na ba pour na demande de visa. Parfois pe ba koboye la yo yango. Assurance ça été. Mais je sais que le Dieu Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, il ne ment jamais. Mais quel que soit sacrifice oyo mutu akosala, oyo Nzambe azo senga ye. Nzambe alobaka na biso jamais que azo mema yo na point A
po amema na point Z. Akoloba no kaka telema kende. Kotuna question te mes bien-aimés. Yo telema kaka kende. Soko komi place wana ye moko nkolo akoyebisa yo ke lokola komi awa sikoyo kende na gauche to kende na droite. Mais bien-aimés, je ne sais pas ce que Dieu m'a réservé, mais je fais que obéir la voix du Seigneur. Pona nini nasali video oyo nazolendisa ndeko moko oyo azoyoka ngai. Tala Abraham basengaki asacrifier mwana na ye moko. Et pourtant Nzambe apesaki promesse que nako bénir yo pe progéniture na yo ekokoma lokola sable de la mer. Tala ki mukolo azalaki nango. Mais aye kondima mwana oyo bapese na ki mukolo Nzambe asengi ye lisusu. Mais Abraham n'avait pas posé de questions, mes bien-aimés. Alobi ye mutu apesi, ye mutu asengi. Soki promesse oyo ekokokana, ye moka mutu ayebi akokokisa ndenge nini. Isaac tokende. Tangu bazoko kende Abraham ayeba yake azokende koboma mwana na ye. Espoir mususu ezalaki te. Mais tala sur le point azwa mbeli po akata kingo. Nzambe asali miracle. Abraham olingo sala nini? Mais yo muto lobi na hana boma mwana oyo. Abraham alobi, Nzambe alobi, je vis ta foi. Mais bien aimé, c'est ça qu'on appelle la foi. Faire des choses qui sont impossibles. Mais Dieu t'a demandé de le faire. Fais. Avec la foi, le Dieu là ne t'abandonnera jamais. Ça demande la foi, mes bien-aimés, de faire ça. Mais étant que un serviteur de Dieu, je voulais natika ngona YouTube. Nasa la vidéo oyo. Per réponse oyo ko uta na ministre de justice. Mais bien aimé, nako zonga, nako yebisa bino ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. Tika ete nzambe apambola moko na bino. C'est avec beaucoup de peine de prendre cette décision. Ça fait presque plus de 4 ou 5 mois depuis que nazoko bonde la na sujet nango. Mais nayebi que Nzambe akotika nga jamais. Pe ko servir leçon pona mutu mususu. C'est ça la Bible nous dit. Que pourquoi ça m'a mais à quoi sert bon de gagner toute la richesse du monde et perdre ton âme à l'éternité. Mais bien aimé, ceux qui n'ont gardé nationalité oyo. Et pourtant, amoko na yebi que fondation nango ezaï lokuta. Vous pensez que combien de fois n'a coupé ça va message et enseignement? C'est là où l'apôtre Paul a dit que après avoir enseigné aux autres, ngamoko na kukotate. Mais bien aimé, c'est ça. C'est ça, mon frère, ma sœur, que le Seigneur nous demande. Il faut que yomoko osalana nous exemple. Obéir d'abord dans la loi divine. C'est par là que Nzambe akomona ki effectivement oya sa mwana na ngai. Amen. Nakozonga pe nakoyebisa bino réponse ekuta na ministre de la justice. Mais le vrai ministre de la justice, c'est lui-même le Seigneur, le roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth. Oy akufela biso na la croix. C'est lui le vrai ministre de la justice. Il m'a demandé de faire ça et je vais faire ça. Je sais qu'il m'a gardé quelque chose. Na exemple à surprise oyo Abraham azwaki. Tango ayebisaki bana Israël ke bok bima na Égypte bokende ayebisaki bango te eloko ni ezozela bango. Mes décisions nyonso me bien aimé et yaka pe de fois na mbonge na mupepe mais ali po kondima na biso ekola. Nzambe amema na dimension mususu. Soki ozoleka na ba épreuve te, moye okele na dimension mususu ezate. Amen. Nakanisi. Et je suis sûr et certain, Dieu qui m'a inspiré que na chali kambu o na YouTube et ko lendi sapende komongo kuna. Oyo tozali mokili oyo eza passagère mais bien aimé. To bongisa la vie na biso pour l'éternité là on part. Tunaka molimo mo santo. Nini oyo
et que je n'ai na dernier jour pour na kota na gloire na yo. Mais bien aimé, Psaume chapitre 90, le verset 10, ça le dit que espoir ya ko vivre na mutu eza 70 ans. Soki na puissance oyo eleki puissance naturelle akokeni na 80 ans. Tala ba difficulté tozo traverser nango tozo ko lemba déjà mokili justement na 80 ans ou 70 ans. Bongo esika to aucune éternité mes bien-aimés. Sacrifier oyo yo zanango pour que okota na éternité. Mais avant osala yango senga pe volonté ya nzambe a diriger. Soki nzambe a diriger te mes bien-aimés kosala yango te. Ngai naza na conviction que nzambe asenga yango pe nazo sala yango. Mais qu'il pleuve, qu'il neige, balobi que oya changer nationalité, nzambe ayebi pona ni asalo congolais, nzambe ayebi pona ni asalo français, nzambe pona ni asalo ivoirien, nzambe ayebi pona ni asalo camerounais. Mais yo olingi o changer nationalité mususu. C'est vrai. Ndeko moko alobaki na ngai que bongo Abraham ye moko. Avant nazwa décision na kendaki na la Bible na tali vraiment très bien basali na nzambe nyonso oyo basimigraki. Et zana mosali na nzambe moko te a changé ki nationalité mes bien-aimés. Tozwa Joseph a komaki même na niveau ya premier ministre pardon. Mais il a été toujours appelé hébreu. Attaque publiquement par là. Bazalaki koloba yango te. Mais Pharaon ayeba que ça c'est un hébreu. Nulle part na Bible mes bien-aimés. Ata Abraham a simigraki. Mais jamais esika oya kendaki et azwaki nationalité wana. Moïse akendaki na bamboka ma Madian. Abokomaki na ndako ba égyptien. Mais aucun jour Moïse a komaki égyptien. Il était toujours connu comme un hébreu, un israélite. Et quand on a sali la recherche, j'ai vu qu'effectivement, le Seigneur avait raison de dire que cet homme ne passera pas parce qu'il a changé sa nationalité. Amen. Tika ete nzambe apambola bino. Naebi ke ebele bako yinangai na vidéo oyo. Mais la vérité doit être dit. Autant le message eyaka, batu ba saisissaka sens nangote. Mais soki eza volonté ya nzambe oyo adobaki ke zalaka ke siko zali me bien aimé ata ozongisi nationalité wana nzambe akotiko kaka na mboka wana. Ça demande la foi. La foi avec majuscule. Définition ya la foi mes bien-aimés et le bini. C'est la ferme assurance. Des choses qu'on espère et pourtant aux joies yango jamais, au monde yango jamais. C'est ça qu'on appelle la foi. Aux osa le loko moko bo loko la aveugle, loko la mutaliboma. Mais au sana kondima que oya tindio azakati na yo. C'est ça qu'on appelle la foi, mes bien-aimés. Sikoyo nazo ke na poste enregistré nazo ko zone sango. Je viendrai vous dire ce que le Seigneur pardon a fait pour moi. Amen. Tika ete nzambe alola apambola moko na bino. Shalom. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Toki message, Yakitoko Makasi, notre frère. Merci vraiment, papa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour la sincérité et vérité. Oyo, Meki Kota les Sabiso. Oui, vérité. Ils ont battu belé pour ça les locaux. À ça les locaux pour ça oyo. Ils ont moins passé parce que diable a la ravana pour la conduction mettez ma bananzambe. Le bénéfice n'a moins allé que à quoi sert au gagner millions sur la serre au gagner ma nationalité, au gagner bon aux ça la mboka, mais à la fin d'une chose au perdre où ils ont beaucoup d'alcool. À quoi sert bien aimé tout l'exemple à notre frère tout le là qui a déjà dans témoignage alors que le menteur n'hériteront pas les royaumes de ciel. Tout le là qui bateau babora ba munda bateau ba changer ba nationalité
Donc nyonso wana tolobela ki bato bazo ba passeport na ndenge ki moyibi ya mafia tolobela yango bene meza péché za makambo ekangaka ekokanga yo lobi ozozwango boye kaka eleka nango non zoa problème na mutamuki nzamba wakotela mais sans problème na nzambe bien aimé makomi lobi vaut mieux l'obéissance que le sacrifice peu importe bambongo yo sala en église kotonga l'église ainsi de suite partenariat kopesa bambongo mais ce que obéir la parole de Dieu te film rolanda yo pour ça attention notre frère nzamba pambola yo et je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quant à moi je vous dis un grand merci de nous avoir suivis partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un grand merci na bana nyonso nzambe place pour Ali de partout aux ana problème à santé. La Bible dit c'est lui le divin médecin. Le beau Nzambe Bible non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Isaïe 59, ni son oreille est trop dure pour attendre, mais ce sont nos péchés. Les hommes mettre biso en séparation. Na makambo tout ça on pour ça mais nzamba aussi la bisoté. Isaïe 59 alobi yango que le beau Nzambe atani Europe kokoma, atani États-Unis kokoma, misunaye emonaka partout aux alliés. Kasi masumu na biso ndezo empêcher biso pour que Nzambe ameka courage. Voilà, Olandi biso Bible lobi, il est le rémunérateur de celui qui les cherche. Ndingi Olandi marobo tozoloba mettre en considération, sur mettre en considération te et comme yo lisusu mbeli. Nzamba mi mutama kola vina na kombo na Yesu, to komina suka et gumi mutu to remercier Nzambe. Papa merci pour na maloba na yo car tu as dit moi-même j'enseignerai mon peuple et c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour que l'esprit na yo ezalaki na biso et landa moko la message autour que et ce qui est profond et caché. Si comme mutu nyonso azana bwaka ngunda azana passeport lokuta azana posa ya ko réparer na Nzambe ozala na ye épargner nyonso ya monguna pour que toku ya na masenyate to bondo itolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Un grand merci à peuple de Dieu et surtout mon équipe technique de Demion Charlie Kanga pour papa Blaise Mavungu. Merci beaucoup. Je pense que ce qui est sa unité. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.